Mbote na biso banso bipai biso tokutami ezali bongo toli kati na lisolo elongo na wabino mama Marguerite Yombo na boye tokosolola lisusu lokola momesano na émission na biso to espace na biso ya toli kati na lisolo tokoumela te tobanda isola biso lelo ezali na couple moko bazali kovanda malamu penza na boye couple oyo ezali moni bajara ba couple ezalaka bazoleka boye balfo elbo balolaka elongi botala bango bajara ba couple ezalaka bato bazo envier bango bato bazo apprécier bango bato basepelaka na bango couple oyo ezalaki moko ya ba couple ya lolenge wana na boye bandeko bazalaki très apprécié na quartier na bango bazo sepela bango mingi na famille na ba famille so mbale bazo sepela na bango mingi lolenge na bango ko vandela boye bandeko bazali kosambela bazo ke na église mo songolo na église na bango pe en tout cas bazo kosepela na bango makasi bazali kosepela na bango à tel point que bandeko o couple oyo ezaki sollicité mingi pona ko parrainer ba mariage na boye couple oyo eyebaki na ko parrainer au moins donc plus de 16 mariages ba okende à peu près 20 mariages pour na kaka bandeko ba sepela na bango mingi bazo bango kaka ba parrain bazo bango ba parrain donc ba parrainer donc à peu près 20 mariages plus de 16 donc à peu près 20 mariages bandeko oyo ba parrainaki en tout cas bazo vanda bien batebele bazo sepela na bango na boye OK bandeko la biso bavanda kaka moko mususu papa parrain to benga yata papa parrain bon so to bengi papa parrain et opesa neti ayo solola na mwana ne ya libala to baka papa na biso oyo azaki parrain na ba mariage ebele moko musala muki na tongo a bengi madame na ye mama mwasi na ye azaki marraine na ba mariage ebele ayebisi chéri na ngai mama bana na ngai obito uti musika ya lobia vanda azalika moko oyebisa yo mama avandi papa bandi nanu na kolendisa mama omoni nde bible conseillera biso en tant que ba chrétien foto yeba kolimbisa omoni ke ndenge pasteur ateyaka biso wana eza te po tobwakaka kaka eza po totiaka na misala nayebi ke oza vraiment mondimi moko ya bien oza mondimi ya lukuta te oza pena mondimi ya solo nga mobali na ona vandi na yo boye na boye donc azoyebisa ye tala mate ya pasteur ateyaka biso pardon ezelo moko monene na vie il faut koyebaka kolimbisa pardon mwasi nange ezelo moko ekofongolela banzela kofongola baporte papa alendisi mama alobi te ya solo papa vraiment nayoki mpenza oza na raison pardon eza eloko moko esungaka moto ase libere ye moko merci nayoki boye papa ntango asisi kolendisa mama bandeko nzoka papa azali na likambo malendisi ezali kaka pamba te na nsima ya kolendisa mama papa alobi boye mama abana mama ndimi papa abengi na bakombo abengaka yo ayebi kelembisaka mama mama azondima papa nazoyoka yo alobi naza na likambo koyebisa yo mwasi na ngai bolingo na ngai ya bana bomwana papa mama alobi boye papa nazoyoka yo papa alobi bon nasala ko confiance so nazo biso likambo eza pona sala ko confiance mingi nayebi ke oza pena mondimi ya solo mama alobi problème te lobaka katoyoka papa alobi omoni nga pe naza mwana nzambe nga pe nazoluka na nga lola yango wana moi na bina yebisa yo vérité po na bateli likambo oyo me namoni mwa ete fona yebiso mama alobi problème te alobi ke non mama omoni nga ndenge tozaka na yo boye nazaka na bana musu libanda mama alobi ah bon papa na yoki bien te alobi te naza na bana mususu na bota libanda alors namoni ke en tant que mondimi ya solo nakoki kokosa bato me nakokosa nzambe te epi nakomikosa nga moko te namoni ke nabongisa nzela na nga azokokisa mbulu oyo nakanisa azokokisa 14 ans Maman le but c'est vrai, il y a le bien. Maman le but bon, ce qui il y a donc ça 14 ans boulot son atali bien et que bis to so ça 15 ans en mariage. C'est que yo
une année kaka après mariage na biso mobali na ngai déjà bandaki ko tromper ngai na kotuna kutu te ba oyo mibale na batikali ba age na bango eza nini mpo nazo yeba déjà ke no une année après mariage oyo ezalaka ke no bolingo eza nanu toza nanu bien une année kaka mbula moko kaka après obandaki déjà ko tromper ngai mobali na ngai otromper nga bambula nyonso. Mama lobi problème te oza mutu loko ozoluka mpe nzela alola oyebisi nga mpe vérité pardon mpe outi kolendisa ngai awa keno yango esungaka nalimbisi yo nakosilikela opoa nini yo nde mobali ya vie na ngai papa ya bana na nga ya malamu eza kolokolo oyebisi nga vérité et puis olendisi nga ke pardon eza malamu mingi na vie pasteur mpe ateyaka biso pardon nalimbisi yo papa mais papa ya bana nga mpe aza likambo koyebisa yo alobi yebisanga mwasi na ngai yango nalingaka yo moni nayebaki ke mama na motema na ye maboboto mwasi oyo nazwa za lokola angelu nayebaki kokolimbisa kaka nasufraki me nanyokoma me quelque part eloko moko eza koyebisanga kaka ke te wana azaka mwana malamu akolimbisa omoni motema na ngai ezalaki na raison vraiment yo nde na doki nzambe apesa ngai yo mama alobi problème eza te mais lokola mpe occasion emonani tozosolola nazala mpe na mwa likambo moko akoyebisa yo comme ça naprofite kaka nayebisa yo tobongisa kaka banzela na biso lokola tozoluka lola. Papa alobi likambo te mama yo moto so olimbisi nga vraiment loba na yo soki nini problème te mama alobi bon omoni na bana omitano tobota nga na yo papa alobi mama alobi na bango mitano mibale kaka nde bazaka ya yo misato mosusu baza ya yo te ndoki ya mwasi nakoboma motu lelo oza ndoki nabala ndoki bandeko oza ndoki ya vi na nga pesa telefone epenga paster papa tere paster ndoki oyo alokaka eglise ye tokangi ye boya numéro ya diacre badiacre boya famille nazobenga papa na bino nazobenga mama na bino ndumba abengi famille ya mama nabenga bandoko pesaka numéro ndoko boya ya munene kweli ngai abenga famille na ye moko zala nabenga yaya na ngai zala nabenga baleki oza mwasi moko mabe omoni yo kotyela motu poison tololaka no mbetu moko tovandaka no ndako moko nzoka nde bana oyo nasaka na bango baza yanga te mwasi nini mama afandika akimi azotala oza ndoki epi nakoboma yo lelo nakotika oboye te mama lobi mais papa pardon ndenge paster pardon nini osaka na ngai ndumba mwasi pardon nini yo ye pardon yo zela ozomona pardon lelo zada benga bafamille nyonso abimi libanda papa bandiko belana na quartier boya bato ya quartier na minute bakanisi matanga to nini na minute lopango etondi meke leta bafamille baya bafamille basi bakuti déjà lopango déjà plein likambo ni boya papa bengi ti wapi omoni yango omoni yango yo moto osala baninga mabe tolikati na lisolo émission na yo émission na nga émission ya biso nyonso na boye yo moto osala ta bible elobi salela moninga oyo kolinga basala yo kosala te moninga eloko oyo kolinga eloko oyo kolinga basala yo te kosalela ngo moninga te papa moto azali kolendisa pardon ekomi tour na ye papa abaluki bandeko bosunga biso na likambo oyo papa limbisa mama to te mama ndimi alobi alimbisi alobi bayela ye bana wana misato akobokola bango nyonso elongo na baoyo ya ye 5 doki na 5 oyo ya bota na 3 wana akoma na 8 akobokola bango kitoko problème eza te mais sikoyo problème toza na ngai ezali papa boyi papa alobi bayebise misato oyo baza ya ye te mpo bakofanda na ndako na ye te saela moninga oyo olinga basala yo oyo kolinga basala yo te yo mpe kosala ngo moninga te
na yebisi bino eyindaki na libota wana ebongo sikoyo bandeko oyo bango ba parena o bango bayebaki na ko parena na libala tanka bazo yoka ke no mama marraine na yo boye boye bazundima te ba msusu bazo piquer ba crise mwasi wana ndinga za mama malamu boye na donc ezaki ya koyinda na famille na boye motune ezali epai na bino lisolo moke epai na biso ba solution to pe biyano ya mingi epai na bino papa alimbisa mama to alimbisa te ezaki ya koyinda na famille wana bato batondaki bato ya quartier bato ya famille bato papa ye moko azobenga en désordre alobi ndoki ya mwasi leta bato baye avant bato bayoka likambo eza nini biloko nyonso ya mama azobwaka azobimisa ngo deja babimisa na biloko avant boyeba problème eza ndenge nini wana na kati ya kanda makasi na kati ya kotomboka na kati ya kofinga mama na kati ya koloba donc na nsima nango ntango ayei kovanda papa alobi likambo na ye beti lisolo mwasi oyo mwasi mabe bokanisaka o marraine bozwaka ye na bamariage mwasi mabe nzoka botala atrompaka ngai ntango bavandi papa beti te ya sisi balobi mama me yo pe lisusu mama malongi kaka yo otuna ye ndoka mwasi mama lobi nakosaki na ngai natikala kozalaki ndumba te nayebi na ngai likambo te bana nyonso baza bana na ye telema nayokaki pasi te na mosisa ya motema telema nakokaki kondima te ke moto azalaki exemplaire bazwaka biso nalingaki kaka nabalolela ye filme nazongisela ye foto wana namona nanu soki ya oreagir ndenge nini mais tala réaction nango tala ndenge lopango etondi yo ndenge eza na matanga nayebi na ngai likambo moko te bana bango oyo papa lokota na ye bana fo basala bango examen nakoyeba nde naza makila na nga basala bango ADN mama alobi bosala bango nyonso kobanda na ya liboso ti na ya suka na balusaki kaka lisolo mpo namona réaction na ye ayokake likambo oyo asali ngai soki basali ye akoyoka ndenge nini bamikolo bazwi parole mais papa vraiment sikoyo makambo oyo osali oyoki ndenge esalaka pasi moninga asali yo kaka je moke je nini wana tokosolola masolo oyo après examen résultat ya ADN nde tokosolola masolo oyo papa azalaki matata bandeko naye kosala ADN mama alobi me mokolo résultat ekoya nazosenga bato ya quartier bato nyonso oyo abengisi batonda boye bango nyonso batanga résultat wana lokola azondima te alo yo ndumba yoki tosala likambo koloba te papa azoinsiste kaka ADN kaka badepanse bambongo basali bana nyonso ebimbi ebaza bana na ye mpenza bandeko na nga mokolo ya résultat papa alingaki te nani azala wana jamais mama akomi kasi tobenga bandoko te kaoderange noko nga moko nayebi je sais que ce sont mes enfants nga moko mama lobi me obebiseli nga réputation bato quartier na koleka wapi bakomolakisanga misapi siko bato nyonso bakoyeba ndenge nini non c'est rien tie ma femme ngai moko nde nazoloba nakodefendre nga moko nalobi yo moko lobi soni elataki papa lingi susu te modele ye abetaki kelelo wana bato baye alingi susu te bato baya mpona kojustifie mama omoni na vie oyo olinga te basala yo kosala yango mpe moninga te salela moninga oyo olinga basala yo mpona lelo to suki wana tika ete kolo na bomoi apambola bino merci à la prochaine bye bye.